Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Là, toujours ça là où vous allez vloggy. Donc voilà, bienvenue sur ma vlog. J'espère que vous êtes très bien. Boni ba été ba moi mikolo tout qui na moi ya makasi chez nous. Donc voilà, là toi d'abord na makusa et le option non c'est allé non épicé au ezali kamundele. Bibi comme na sala kamundele nanga wana na cheki ezali katikati ya litungulu ya fresh na otu ko mixango et là na komi ko cha épice nanga na kamundele nanga botu nanga nini. Ilian akokisi 9 ans lelo ba les belles dames. Oh my god. Avant d'avoir tout le bakile tout ça d'abord épice na biso. Et là na ko cha o ezali paprika et na ko cha pe o ezali moutarde. Donc cha moutarde nanga parce que bibi kiza kamundele nga linga kamundela pete na linga kamundela makasi te. Donc voilà, wana chi moutarde nanga pour monike kamundela nanga ezebele viande nanga ezebele et là na chi moutarde et na ko cha o ezali citron. Na chi citron mingi te sema mukie et na ko cha elengi ya soso ya bouillon. Oh my god. Ma belle et ça la kango vraiment elengi. Et na bakisi o ezali bouillon nanga chasser moko ya o ezali ya crevette. Bobi comme na linga bouillon crevette. Bouillon crevette ba les belles dames ezaka na goût moko laisse tomber. Et bah ça vraiment goût na kati ya musuni noto na kati ya poisson na yo okozala décider après na ko mixer très bien et serna na ba ozaki na se et matalikolo ba épice nanga vraiment ezala vraiment partout ezala kate ba épice kanga mesika moko OK vraiment bien mixé wana comme ozomona après on a mélangé on a kate ki vraiment misuni nanga très bien na kate misuni nanga très bien mais comme on misuni nanga misuni makasi te na meka ki mungwa na moni ke mungwa ekoki te OK lokola mungwa ekoki te na ko bakisa ozali ki manger ba bouillon on a chaki eza ba bouillon epesa kaka elengi epesa ka goût na biloko mais eza ba bouillon o tekzaka na mungwa lokwa elengi ya soso nzala na mungwa vraiment te nzala nde na goût crevette azalaka na mungwa mukie mais akokaki te mpona tiaki ka chasser moko mais cube manger azalaka na mungwa comme boyebi OK donc voilà là na kotia cube manger na moni ke siko mungwa nanga c'est bon et na kobakisa siko oyo ezali mayonnaise nanga donner kotia mayonnaise bon eza option soko lingaka nango te kotia te eza na problème te mais moi j'aime bien j'aime c'est ça que na tiaki mayonnaise na tia mayonnaise nanga ebele te comme bomoni na tia mukie après là na mélanger et na kotia huile d'olive aussi parce que comme ça vient de la kotumba il faut en avoir huile donc voilà et là na mélanger très bien na za la sir que ba épice nanga onati ekoti na katia musuni nanga comme bomoni musuni nanga ekomi biso comme ça nga vraiment kamundele ezaki loko ya kotia bloc belé te kamundele za kana vraiment simple loko comme ça kamundele goût eza makala mutatia kamundele za la kitoko OK après ko ça nango bona kotia na frigo comme bike mikolo o moi eza na kotika ngo libanda te na la tisi ngo chasser comme ça ma belle na kotia na frigo parce que ba moi eza libanda na tia ngo mayonnaise comme ça et quoi ko beba na tia ngo na frigo il faut na frigo et là nazo sala siko ezali marinade dans sa marinade nanga ya ngolo donc on ça appelle ngolo donc voilà là na sana tangawis nanga ya fresh comme bomoni nazo râper yango wani râper nga na poso bandeko na on ngami ko râper te ba ene ba les belles dames na râper o ezali tangawis nanga après nazo râper pe oyo ezali ai nanga ya fresh ma belle nazo kosa te eloko oyo ebongisaka ngolo na biso ezali ai na tangawis ya fresh yango ndeza vraiment secret ya ngolo ya fresh okomona vraiment ngolo ne ko bima vraiment kitoko donc voilà comme moni quantité nanga na sali parce que ngolo nanga za ngolo mikete aza ngolo ya minene OK après wana na ko bakisa o ezali elengi ya poisson donc comme bomona bouillon nanga elengi ya poisson pona kotia elengi na ngolo na biso OK donc voilà na ti chasser moko et na kotia pe bouillon nanga o ezali ya crevette ma belle bouillon crevette azaka na mungwa te mizaka nde na goût bouillon ya poisson pe azalaka nde na mungwa te mazalaka nde na goût OK après na kotia o ezali white pepper okotia no black pepper soko lingi mais nga na préféra mingi na ngolo na sala white pepper OK
Donc voilà, on a che white pepper comme bomoni et na kwa kocha o ezali muscade. Donc ozangisa muscade te na poisson na biso parce que poisson na biso faut vraiment akota muscade tina kati ya mukuwa po azala yami, n'est-ce pas? Après on a kwa ko bakisa o ezali moutarde comme boyebi kingolo azalaka pe makasi, azala vraiment poisson moko azalaka petete, azalaka makasi. Donc tokotia moutarde parce que moutarde elembisa biso ngolo na biso et na kwa kocha oyo ezali citron. Donc voilà, comme ça vraiment pour ngai c'est bon. Et na chepe o ezali paprika comme bomoni. Oui, tokotia paprika pour asala mwa couleur na poisson na biso comme bomoni. Après na kotia pe huile d'olive pour na to mélanger sikoyo marinade na biso oyo to salinga na bino ensemble. Donc kotia huile la quantité oyo moni. Après na mélanger épices na très bien comme bon, il faut vraiment bien mélanger. Puis secret ça aussi, il faut goûter. Tant on mélange bloc comme ça, koti kaka temba moko bois kana mbisi bien bois kana musuni non. Ça là que tant on sali marinade na obo mbala moko, il faut omeka. Ce ko meka moni koza happy na goût na ngona munoko na yo. Nde o kocha ngo bisika o olingi o sali là, OK? Donc voilà là na moni vraiment qui marinade nanga c'est bon. Nazo sala cirque ba bouillon nanga o na cheki et finani nyonso très bien et là na eko meka na moni ki marinade nanga mungwa vraiment evanzite et na eko bakisa oyo ezali bouillon oyo eza option okotia bouillon ou bien okotia na mungwa peza na problème nga na cheki de cube banji parce que na beki na kotia pe oyo ezali mungwa na ninga pe mungwa na poisson ninga kozangisa mungwa te yango na ba ke tango ozo sala marinade na yo faut la cirque ozo meka goût et na mungu avant que oyo kolekisa mungu na biloko na pe nazo panza oyo ezali ba muscade nyonso na check beaucoup na check nazo panzango et voilà et komi ngai comme ça comme bomoni vraiment bien mélangé vraiment kitoko et là na qu'est-ce qu'on a poisson nanga et là nazo na o eza ngolo nanga na soko lié très bien na longo lié bazei vraiment bien nettoyé na kati ti libanda comme bozumo na ba les belles dames parce que nga na linga vraiment poisson et tant nazo soko la poisson nanga na soko la ki na mutema ya kokita na che banzela poto to ko boaka o zali marinade na biso poisson na biso azala kitoko, OK? Donc comme dans le bas qui marinade nanga na bande ko meka mungwa na moni ke mungwa eleka kite den ko bakse ko mungwa na ngai na poisson parce que mungwa bimisaka poisson vraiment goût kitoko kozang sa mungwa na poisson te et na zu marinade auto sala kina bino na ye ko boa kango sikoyo na poisson na ngai, OK? Donc pour la poisson na utiliser maboko musuni na utiliser nanga lutu parce que ça musuni mais poisson na utiliser maboko parce que faut na koti c'est tina kati ya banzela tina kati ya nzoto il faut à côté donc faut la sœur que maboko na yo osokoli très bien, OK? Donc voilà et là comme moni nazo mélanger ce que poisson na ngai très bien à côté vraiment bien parce que nga moko modèle na linga ka poisson ba les belles dames boy bien très bien non oui modèle to linga poisson na ndako na biso donc voilà là na sali poisson nanga bomona nazo kotisa ye banzela ba goût na banzela parce que ce ko kotisi ba goût na banzela te tant ozo tumba poisson na komona ki na banzela na yo ekozala vide ekozala na goûter et puis c'est kokota te donc c'est ça qu'il faut fongola na kati otie épices et otie na banzela comme bozongo ezo la kisabino pona esala ke poisson na yo azala toujours na goût kitoko na kati tango ozolia eza kate ke goût ezala kaka libanda ya poso te, OK ba les belles dames donc voilà là c'est comme ça que nga sala ka poisson nga et na ko fongole pe na kati pona chaye vraiment goût na sentir ye kitoko comme bomoni bo rien à dire et likolo nango il faut meka ce qui mungwa na yo ekoki et nga mona ke mungwa na nga c'est bon na le comme ça ko bakisa te voilà ba les belles dames bisna biso et kuma biso comme ça vraiment bien et côté vraiment be piste na biso très bien comme bozomona et le ko na ko sala na ko fini kango et na ko kende ko chango na frigo na ko chango na frigo parce que mikolo au moins ils makasi na ngite ko tikango libanda, OK? Et là nazo sala o ezali mikate nga mikate nanga na sala kango vraiment simple comme bonjour eloko liboso naza nango na farine na biso ya bleu et naza na sucre et naza na mungwa et na mai nanga ezali mai ya ched, OK? yango nde biloko oyo naza nango mpona kosalela mikate nanga donc natie déjà oyo ezali sucre natie pe oyo ezali mungwa et là nazotia sikoyo oyo ezali farine na biso donc nazobeta farine na ngai comme video ezolakisa bino.
belle, wana farine nanga na sisi ko betango et nangina meka pona dans la cirque farine nanga na kokoka ko boire kango et comme ça pour nanga c'est bon. Hello les belles dames, vous allez bien? Donc voilà, là na bongami, nangina malibanda pour ça la barbecue, on a bino comme vous voyez que les anniversaires à Kylian a coquille 9 ans, bah les belles dames, oh my god. I can't believe it, la kolisi mwana a coquille 9 ans. Kola la kola muka, donc moi nanga na 2026 comme on a 10 ans. Oh my god, nzambe na pesa o nini. Soki merci te. Na loba na o nini. Zwa lokumu. Na sengi nzambe vraiment merci. Nande azo protéger bonne santé, hôpitalité, sagesse, intelligence. Donc nzambe pesa don na nyo se pe dikonanga bakisi mulai. Donc na sengi nzambe merci beaucoup. Na protection, merci beaucoup na grâce na ngolu oyo donc tiki temps auto passer oyo na bango donc nzamba za na contrôle na biso et merci beaucoup les belles dames nande bozaka toujours wana na ko souhaiter biso ba joyeux anniversaire ya bana na bino que pour Kylian za mwana bino Kylian na botami na misu na bino donc ça fait 9 ans que Kylian a botami lelo donc le les dimanche comme vous donc peut pas kitoko peut-être à 22 degrés mais ça vraiment kitoko côté donc voilà comme la saison qui kamun de lena bino OK kamun de na ngotso bimsango na frigo, c'est ça. Et nous avons dit qu'on a banzete pour que la commission kamundele. Non, on a pas bloqué belé te, on a pas burger bana, soso et non sali mikate et tout ça on a pas hot dog. Et donc on a bloqué comment grignoter pour la lobby classe donc le moment c'est ma vite fait, OK? Donc voilà, dans le bami qui va les mettre avec nos caméras. Pour ça la kamundele na bino top nanga ezali top à H&M et pantalon nanga ezali pantalon ya Zara 5 ans passés. Pantalon vraiment à kala na dimna ngo parce que zaki munene na dimna ngo bozana zonga sima pantalon nanga eza ya Zara sapat nanga eza ya Shein donc voilà look nanga c'est comme ça et perruque nanga pas non pas tout ça perruque à nini je pense Eunice Hair eza perruque à Eunice Hair je pense bah et nous non va plus tourner jusqu'à 14h10 là il faut na chat ba no retumba bisous. Ok, après quelques temps, bah, les belles dames n'ont comme ça viande nangai et là dans balo liango li susu parce que zaki na frigo na tiki yango pendant quelques minutes et si la malili et là na kocha siko gris nanga na kocha o ezali soso na biso wa zaki na soso na biso o ba soso na yango pa Jocelyne na sengi merci na faveur au sala qui vraiment maman et daki donc voilà et là na kotumba soso na ngai na ngana salon na makala ba les belles dames et quand ça sali makala ebele na belaka après après que ça la makala ebele na belaka na bino wana tout monde sema na grille ezalanga facile OK donc voilà wana na kotia yango wana na bokeli yango mo huile comme bomoni et na tiki yango et tumbama après na kozongela siko viande na ngai na moni ke ka ça va siko comme bomoni et na comme siko kotia yango na banzete plutôt comme sango kamundele donc voilà na ocha musuni na tie mafuta na tie musuni pour que na bibo musubi balinga mafuta ba musubi balinga musuni donc na mixango pour ça ka te mafuta bien musuni comme bozomona pe vende ngo zakina ba mafuta o wapi na bibo mafuta on bande ko liengo to zakina libomo ma belle mafuta na boko pisanga nyonso nga mona liet mais na tango o ma belle na liaka mo lisusu te parce que ezwaka tempo na ekende na libomo pona ebima na nzoto mafuta o ezwaka tamezaka na gu moko na konga na pilipili sans effet na tiango ka pona ndito message na biso bakongole menga na liaki mafuta o te bale belle d'abord OK donc voilà wana tosala kamundele na biso comme bomoni et là ekomi biso kamundele et nazongi na oyo ezali soso na biso bomona ke soso na ngizo tumbama vraiment kitoko rien à dire et ate keza ya kokauka na linga gris o mingi bale belle so ozoluka gris ya kosomba tikelanga message na koyebisa o place na somba gris oyo bena kochalia nango na se ya video ezalaka vraiment bien tumbaka biloko soupe nice donc même pour na kosukola ngo za na problème te donc après quelques temps qu'on est côté de soso na biso na moni ke soso na ngasi koyo ebeli vraiment juicy na lingaki et là na kolongola soso na nga nyonso comme bomoni vraiment facile gris ou même pour na kosukola comme dans le lobby eza vraiment facile ça fait plus de 2 ans que naza nango oui dans naza nango liboso ya Kélicia c'est déjà 2 ans que 3 ans non plus de 2 ans 3 ans que naza na gris oyo donc voilà et là kamundeli nange silaki ekomi biso comme ça
ntango natie yango na banzete sikoyo nakokende yango libanda mpona kotumba yango ok nabima nango libanda nakosisela bango na cuisine naza na fromage na nga na saucisse naza mpe na olive donc nakosala mwa biloko moko ya kogrinote avant ke bato babanda kolia mwa ntango moto aomela mwa eloko moko ya kogrinote donc voilà nga alinga yango mingi esala bien na monoko nalinga olive mingi nalinga kolia yango comme ça avec fromage na saucisse donc voilà naotia oyo eza fromage natie olive natie saucisse ok c'est ça que nazo créer avant que bato banda kolia ezala mwa eloko moko ya kogrinote naotia yango na plateau na nga libaya wana eza plateau ya Shein oui donc naoklase yango naotia ngumba mpe pembeni mpo esalaka mwa décor ya bien ntango bato bazomela avant ke biloko ezala ready bato bazogrinote donc c'est comme ça ke nakosala ok balebele dame tina commentaire na se yosala oyo yo ndenge nini nameka yango mpe esalaka kaka bien donc après wana nake su na rechaud oyo nazosala oyo ezali plantain donc nazosala makimba na nga nazokalinga mpo nalingaki eto nabima libanda na sisi biloko nyonso déjà na cuisine eza te ke fo nazonga encore na cuisine mpona ya kolamba non donc voilà wana nakalingi mpe makimba na nga ekalingami très bien comme bozomona donc nazosala nyonso mbala moko mpona yangi te ke mama ekei kokalinga plantain soki olingi yango ozala moto mabele kende na micro chauffe ok donc oluka te kondo nakosala yango ya moto naosala yango ya moto bongo te dans lol donc voilà et là naotia plantain na ça fait longtemps balebe dame ke nasala nakalinga makimba na mafuta nakalinga mi makimba ka na gris mais tellement que nangi osala soso nayebi ke you know what nasala sema na mafuta mais ça fait longtemps que nasala makimba na nga na mafuta oyo tolia na ndako ba anyway là nasali oyo eza mikate na nga nasimi mikate na nga nde ebimi mabe nayekoli kobwaka mikate ti mpe nabwaki mikate ekoma mpe kobwaka banga mpe normal ok donc tellement que bato na ndako na nga balingaka mikate nayekola mpe kobwaka mikate nasala mpenza fort nayekola donc mikate na nga ebimaki tellement kitoko toliaki yango pendant 3 jours donc ezalaka soki posa mikate nake na rechaud nabwaki mikate nayaki posa mikate nake nabwaki mikate lol balebe dame ba anyway wana nasala mikate na nga ezobela vraiment kitoko na moto ya mokie nga linga teke mikate ezala ya kokauka mikate ezalaka gato te ezalaka mikate nga linga mikate na nga simple moto alakisanga kosala mikate comme ça eza ya Viki ser na moto alakisanga comme ça parce que nga linga mikate na ye mikate ezalaka simple mais eza na goût moko ozalaka na mungwa oza na sucre oza na mai mpe oza na farine osali mikate ebimaka vraiment kitoko donc c'est comme ça que nga linga mikate na nga donc voilà comme omoniki mikate na nga ebwakami quand même présentable non donc quand même moto akoki pour you know kolia mpo nga linga teke mikate ebimisa bamitu bamisisa j'aime pas non oyebi surtout banda kobwaka bamikate na nga kala okolia mikate wapi donc oyeba te osimbela mikate yango koto nini mais koyekola eza kaka be mabe nayekoli mpo naa na choix te bana nga mpe balingaka mikate na ndenge ya moke te donc voilà wana mikate nako bomoni ke ebeli ka mafuta nasalelaki makemba yango nde nasaleli mpe mikate mais bomonaki mafuta nange eza toujours kitoko ok donc voilà apres na nalongoli mikate na ngai nakolakisa bino comme nabwaki mikate na po bondimaki eza ngami nabwaki yango lol ai moko namona makambo Yesu asalelanga ai moko na yebi ai moko na yebi ai moko na yebi makambo Yesu asalelanga ai moko namona ai moko namona ai moko namona makambo Yesu asalelanga ai moko na yeba na yebi ai moko na yebi makambo Yesu asalelanga azozela te Yesu bato bayebisanga onga moko na yebi. Voilà ma belle, après wana naye kobima libanda mpona sikoyo kotumba oyo eza biloko na biso na bandi liboso na ngolo comme bobiki ngolo azwaka temps mpona kobela donc voilà na bandi na ngolo mpona biki ekamundela ezala nde eloko moko mbango awumela nde na moto te makala na nga azalaki vraiment awumelaki mpona achauffe efali na pepe kaka comme ça yango nalingaka kotumba te nalingaka bato batumbelanga nga nalia nalingaka kotumba te me nalingaka biloko ya kotumba balebelle dame donc voilà wana ngolo nange ezobela na moto ya se moto wana ezalaki vraiment très bien apres kosisa kotumba tokotisi na ndako voilà wana natie biloko na biso na mesa toyaki kaka 4 idit na ndako
na bana tozalaki na biso ebele te tozalaki kaka biso moko avec bana. Donc voilà, là tobi ke to prier avant ke tolia, là totie prière comme bomoni tokumisi nzambe tosengi nzambe merci na grâce na pema na protection aza tokontinue kobatela bana na biso. Donc voilà toza na anti Yves mpe azalaki na ndako comme ozomona azoluka amela mwa moko na ye etoa mpe na anti Jocelyne ye mpe azalaki na ndako toujours. Donc voilà ela bapapa bazolinga batia na biloko na bango avaki biso mpe tokende kolia tozalaki na biso kaka comme ça tozalaki ka 5 personnes et tozalaki ka avec 6 enfants na ndako na bana nanga na bana Jocelyne ekoki donc tozalaki na biso ebele te. Donc voilà biloko ekokaki tomemi na batekewe biloko ezalaki ebele. Donc voilà ezalaki vraiment ntan moko kitoko moni e moko ezalaka ntango osala eloko wana na biso teke bato bazala ebele ozalaka na mposaki bato bozalaka moki me boza vraiment bosali vraiment good time bosepeli. Donc ezalaki lokola ntan oyo topasaki tozalaki na biso kaka 5 biso moko baadite me tosepeli topasi mama moko vraiment kitoko tozalaki wana ambiance eke ezongi tosengi nzambe merci tobini na kobina. Donc voilà wana ezalaki siko ere ya kolia tosisi kolia tobi ke topompe tosala mwa topope champagne ok kilia nakokisi 9 ans tofongola champagne ok. Donc voilà wana tofongola champagne mpona basemaki mwana na biso akokisi 9 ans tosengi nzambe merci ale pompe champagne tobi anti Jocelyne yaka kofongola champagne makasi tuti makambo Yesu asalelanga nazozela te yawe bato bayebisanga nga moko nayebi makambo Yesu asalelanga beautiful color for summer. Do you like it? Good. Go kiss auntie. Aww. Auntie Jocelyne. Oh, thank you. Mwah. Voilà les belles dames là tokomi na suka. J'espère que vidéo oyo esepelisi bino là topasaki vraiment ntan moko kitoko. Donc voilà tosilisaki soirée na biso na 22h30 parce que lundi bana efale bakende classe ok. Et Kylian aussi asepelaki comme omoniki ataki elamba ya piscine parce que totielaki bango mai libanda bazalaki na piscine libanda tosalelaki bango piscine libanda donc bazalaki vraiment fatigué basakanaki na mai e balengaki mpo malili ezalaki mwa ndambu mo ebimaki vraiment makasi te mais sunu te bapasaki vraiment ntan moko kitoko. Donc voilà wana kelisaki otika biso calme te ye mpe alingaka bina na biso kelisia yo boye na baparent merci beaucoup na nde bozalaki wana na ebande jusqu'à la fin. Nzambe azala na biso kobosa nte kozala abonné ko aimer ko partager kosala nga bien bisous bye.